Mais ça là, c'est distingué, ça va toujours en place pour jouer. Voilà, nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalelaki butu nyonso na yo mesiya matama na ngai etonaki mpinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokondo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masumu kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na mbomolo ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te dawidi akendaki etumba ya goliate azonga na moto ya goliate mosembela ye nzembo yesu amatakini ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzembo bolingo nilekokana na nga na bolingo alongisanga na minyoko aliboye nambika latata liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyi ngai mpe basepeli ndenge otiki yango ela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo esambisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na kulusu ya mwana na nzambe akubisama libela yesu alongo libasi nyonso likulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi asili na kulusu kolalongoli pasi
pasi esili nekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga nekulusu maboteka usami kolalanga libosi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela kolalanga libosi nyonso nekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela mawama kolalanga li pasi esili nekulusu pasi esili nekulusu pasi esili nekulusu 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 nenazimomoye pasi esili yanga pasi esili kolela nanga esili Papoteka usami Maman Chako. Elle est l'une des figures de du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène. Et ce, définitivement, ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital HJ dans la commune de Limete. Qui était Maman Chako? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chako Diala Anaendo Jackie Maman Chako. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankuru, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chako est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bouchi, d'heureuse mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe Nzoï et les Kurimaloba en 1986, le groupe Sans Souci d'Afrique en 1991, où elle a assumé la fonction de conseillère artistique. Femme dynamique, elle a créé son propre groupe dénommé Okapi d'abord et qui deviendra ensuite Académie des Stars et Ballets en 2006 et qu'elle va diriger durant ces 15 ans. Puis l'Académie des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chako, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Une vraie richesse et une source d'inspiration pour les gens. Sa mort comme étant une grande perte
pour le monde culturel congolais. Nous nous inspirerons toujours de ces valeurs qui furent les siennes et dont nous avons été témoins, notamment la justice, l'amour, la solidarité familiale, la détermination, le dévouement, l'abnégation. Voilà donc en quelques lignes ce que nous pouvons retenir de ce qu'elle a été, celle que nous pleurons ce jour et qui était pour chacun, pour d'autres, une fille, nièce, grande sœur, petite sœur, tante, grand-mère, belle-sœur et amie, ainsi que collègue de travail. Que son âme repose dans la paix du Seigneur, en attendant le retour glorieux du Christ, lui dont le Père agit sur nous au travers de ses voies insondables. na makambo nyonso apresente nga mpe na bato partout nazalaki mpe aolakisa nga mpe pa bato baartiste ebele bayebi na ye alakisi nga mpe tina rtnc batela okeyeka vrai batournage bapublicité naotakoleka mpe na publicité ya Pourquoi ça fait Mama Chako epai na ngai azalaki lisusu camarade te. Mama Chako akomaki famille na ngai. 16 ans yango ntango na père de mama. Mama Chako aconseille ngai nazali omona ye neti ange na ngai. Mama Chako aconseille ngai mingi na mobali na ngai na bana na ngai soki toye awa na Congo bana na ngai bazala akotika bango kuna akokipe bango bie makambo nyonso me nakopesa témoignage moko jour mosusu tobimaki na Mama Chako toyaki mwa retard na inza wana po tokekokala bana moko bakuluna bakolanda biso nga na kimi deja kokima te ngabi te nakima nakimi nakomi na porte abi kokima te bana ngo bapusani pembe na bino bopesaka masheti wana nga sikoyo nazobanga ngai babambi Mama Chako mati bopesaka bino bokolala Mama Chako eza yo mama eza yo botoli bana wana masheti abi bino nde bato bokende kolala nga na kolala te ngai Mama Chako na basheke na bakuluna abi bano bazela lobi na kogangela bango soki namoni bango donc makambo ebele asali na vie na ngai mosusu moyen ya koloba ezali te donc atiki bana na ngai atiki bana na pasi surtout JBS nayebi auti osala émission moko ya kolamba awa bana bamoni ndenge azolamba wana na beboka bandi babi tala sere na yo azotuta baviande na eboka mama bengai ngai bengi na seki ngai bijaki bana bamoni yo awa abi Gilles isombelanga pareil mwana auti koya auti komemela ye appareil wana ya konika babiloko banini abi moni bana ngai ndenge bakoyambanga donc eza pasi mingi na famille na ngai donc azalaki ange Mama Chako na kata libota na ngai eza kaka na famille na ye te eza kaka na famille na ye ya théâtre te mpona bato nyonso en tout cas Mama Chako nayebi te baoba vraiment mpona ngai nakopesa ye bravo 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 je t'aime Mama Chako.
Jackie abandaki théâtre en 75. Donc même pas na idée à cause de la théâtre. Dans 75, c'est un théâtre populaire donc comment il a Parex, il y a Banabasi, tous les sur la fille dans 4 groupes. Il fallait se côté Luka, Banabasi, Baya, na 4 groupes. Inga a pensé que Jackie. Jackie a allé cousin donc Inga a allé cousin il y a chaque. Et puis ça a été difficile parce que chaque fois que mon papa n'a pas tellement sévère. Mais ngai nakompanyaki Inga tokendeki epai kotala papa ba Jackie na Dodoma na Barumbu. Inga essayaki de convaincre papa, mais papa c'est comme moi un peu difficile. Mais après ça il va conditionner, à bien ça l'équinayo, il faut encadrer bien. Inga assuré que n'a pas encadré et chaque répétition la bannière au ticket de l'Inga. Tous allez que chaque répétition soit aussi ici, il y a mon gazo, tous allez que le ticket Jackie, Tinanda. Et pièce à l'Ibosso, spectacle à l'Ibosso, ou à Joaquin, les spectacle moko, il y a ma expression. À Joaquin comme Maman Mapassa, Nana Laki comme Bajimo, il y a Zaï Kobota. Mais, quand ça a Banabasi, Azaï qu'on jouait double rôle, personnage Nibale. Azaï qui maman, ou ya Boti Biso, Mapassa, mais tant on a la coli Mapassa, la coli fallait na bala. Donc Azaï pour balayer, Oyo, Yabota Kingai. Donc vraiment chacun a été qui sont casse dans le moment pendant que tu as une tournée dans le campus, dans l'institut supérieur, vraiment essaie de donner vraiment. Parce que là où on a zappé autant dans le centre féminin Mamokout, ce qu'on a outil pour directement y répétition, après répétition, ce que tu as outil cahier, vraiment c'était vraiment les lots, vous avez maman, bon, il faut faire maman coco. Maman coco, et puis l'autre Jackie, au coup jour jour anniversaire, le 15 juin. Jackie n'a pas seulement que Jackie. Et puis spectacle wana to intitulé cardio chaque olino le banini ma passe. Et puis l'air bas journaux et ça là il va commentaire il y a spectacle wana et to même là il papa bas journaux wana papa se plaît parce que papa n'a pas encore de chant. Mais après ça qui va dans les bateaux de chant. Donc papa n'a pas de chant. C'est là il m'a cassé et ça là qui honneur à mener dans combo na chant. Vraiment Jackie répond un peu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour Maman Chapeau à travers ce témoignage? Merci beaucoup. Nalingi a interpellé les artistes comédiens. Nalingi a parlé de la discipline qu'avait Maman Chapeau. Namusala. Suite, il y a arrivé tardif dans le spectacle Moko. Na suspendu à partir de Brazzaville. On a un directeur artistique et financier du Mango. Na kangi na mbongo na ye. Na ye kufutile yango na Kinshasa. Elle était restée là, soumise. Jour il a levé à suspension na ye. Le téléphone doit beaucoup. 6 mois après. Téléphone. Natana Kinambongo, Napus. Abinangai, merci papa. Oyo et coupé ça dans ma classe. Est-ce que vous, là, Okoko Karosala et Loko Oyo Mama Oyo Lelo Atiki Biso,
pour être lobby, vous méritez l'honneur à mériter les lots. Sans l'ordre, sans la discipline, nous sommes à la biso. Aucun des déjà passe. Merci. En tant que Mongona Motetela, et elle va témoigner. Tiens en pause. Tiens en pause. Chaco, atana leli, atana seli. Donc il a souki. Yomoko ebindenge bendoza, suto kutana bisombali. Yoka kozo elo kenda kondeni. Ngabite noko tikana kende na ondako. Alobi atovanda no buke. Osela nanga kamwanga ingai na Thomson Tobia. Ko lamba na limbonto. Ngabi okonyoko na ngabo kona. Tango mabele lisi akufaki na keko kangaye. Nalobi ele kota na se. Bazo simba Chaco bona mabo. Yemoka vanya na azo yoka. Na lengo twana mino nebi se pousse na lisu na kati moto na chinoise abi yo lia kaka bato mino tina simba cercle ya nani ya mabele lisi tanga komi akange benda mabele lisi babi yo nani alobi esanga motetela ngande moto na kangi ebembe ya mabele lisi yango na so baba tetela tu bavandi babi nde na zalia na kolobelo ti kwa bino moko mitema boza wana boyebi bino batetela ko ya lali azanoko na nga ngana Chaco moni Chaco alaki mutuma abandoli ngaboso bate surtout makamba musala te abandoli ngamakamba boso bate omota mususu yemo kafana motema mukuse asiliki ngabiso ko siliki osani ngape motema mukuse lokwayo yo sana ko na le misaka ka solo bi osana ko na ngina fundo ngabe ofunda nga epana ngabi boli kapote to bandoza na biso bien na ba mabi pelu to sala na problème moko exact monika basani soki eza place moko etutana kambe tozalaki tozalai bomoko tobanda olinga mosala biso respect yango namoni tolandaka ndenge toza tolandaka mosala biso na ndenge ya bien mpe nazofélicité bana yango banzontingiere batiki mama Chaco te kolala kuna kovanda kozala na ye bien mpo baye bien fait na ye bino moko bozomona nde tozali ya papa mosusu ezali bato nyonso bali wana epuis lisusu na remercier badélégation oyo eye lokwa fondation Mireille bisalisi biso mama Dani na remercier ye mpo batiki biso ete merci mpo na remercier bino bajournaliste nyonso bajournaliste nyonso batiki mpo na remercier bino papa modo baza nazokokoloba te mpo bozokomprendre biso Voilà, Tobeteli Maman Chaco Makassi à travers ce témoignage. Il y a Maman Alinga. Alors, maintenant. Nous voici malheureusement à la fin du spectacle à One Man Show présenté par Maman Chaco. L'une des grandes actrices comédiennes de notre pays. La plus ancienne, encore très active. Malgré les nombreuses difficultés que l'artiste comédien congolais connaît depuis des lustres, elle est demeurée toute sa vie dans la profession en refusant de vivre dans la résignation. Femme battante, elle a beaucoup milité pour la transformation positive de nos conditions socio-professionnelles, afin que nous sortions de l'état de précarité dans lequel nous vivons, nous les artistes dramatiques congolais. Et cela depuis plusieurs années. Raison pour laquelle nous luttons dans l'ANTPC, l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, depuis plus de 20 ans, où elle a assumé avec brio ses fonctions de chargée de social au comité national jusqu'à sa mort. C'est donc malgré elle qu'elle est obligée d'interrompre brusquement et définitivement son apostolat, consacré entièrement à la conscientisation de la population sous fond de bonne humeur dont
elle tenait seule le secret. Oui, depuis l'âge de 15 ans, Mama Chako a passé la plus grande partie, si pas toute sa vie professionnelle, dans le domaine de la culture et des arts, particulièrement au théâtre et au cinéma. Convaincu du rôle combien important que l'art dramatique et le cinéma congolais ont à jouer pour transformer positivement notre société en vue de son développement intégral, Mama Chako aurait sans nul doute souhaité être encore de nôtre, surtout à l'étape actuelle, décisive de la marche du pays. Mais le maître du temps et des circonstances en a décidé autrement. Que sa volonté soit faite. Toujours derrière le rideau où elle se trouve, où elle nous lorgne, elle me souffle de rappeler notre refrain de tous les jours, celui de savoir pourquoi les différents gouvernements et les différentes législatures qui se sont succédées depuis l'indépendance de notre pays ne sont-ils jamais arrivés à voter une loi sur la politique culturelle spécifiant le statut de l'artiste congolais en général, gage incontournable pour l'amélioration de nos conditions socio-professionnelles. Sur ce, nous osons croire que la présente législature ne manquera pas, dans sa prochaine session parlementaire du mois de septembre, de s'y pencher. Très cher vénéré Chako, avec autant d'amertume, nous, tes collègues de profession et tes nombreux admirateurs, regrettons profondément ton départ et demandons à Dieu Tout-Puissant ainsi qu'à sa corde d'ange de fou recevoir dans sa dernière demeure. Avant de terminer, nous tenons à remercier sincèrement toute la population congolaise et les artistes comédiens en particulier pour avoir compati à cette douleur de séparation. Adieu, Mama Chako. Tu resteras gravé à jamais dans la mémoire de nous, tes collègues, membres de l'ANTPC et de toute la famille théâtrale. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Je vous remercie. bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia, matama na ngai etonaki mpinzoli, baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga, bango nyonso apesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomola ya libota na isala yele mwasi akendaka na ye etumba te Dawidi akendaki etumba ya Goliate azonga na moto ya Goliate mosembela ye nzembo Yesu amatakili ekuluswe lokola kitana elonga yango nga na yembela ye nzembo bolingo nini kokangana nga na bolingo ya nzembo kobiki kobikisama
ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge yotiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo mesamisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na ngai Yesu ayaki kobikisanga mpona ngai moto mabe Yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela Yesu alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu maboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu Cecilia kolela na ngai esilia kapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai ekulusu yanga pasi esilia ekulusu Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, didascolos, enseignez la croix de Jésus à vos fidèles. nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo mesiya matama na ngai etonaki mpinzoli baoyo balibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabena nalongisama na mbomola ya libota na esala yele mwasi akendaka na ye etumba te Dawidi akendaki etumba ya Goliath azonga na moto ya Goliath
mosembela ye nzembo yesu amatakeli ekuluswe lokola kitana elonga yango nga nayembela ye nzemba bolingo nini kokanga na nga na bolingo kobikisanga alongisanga na minyoko ayaki obikisanga nabika natakala liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge otiki yango eyela ngai tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo pesambisa bango lokolo osambisi ngai mpona mabe na nga mpona ngai moto mabe yesu andimaka kofelanga nalongisama nabikisama nazwa komo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akobisama libela yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akumisama libela pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili ye pasi esili ye nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu maboteka usami ye kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akubisama libela mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili na ekulusu nekulusu yanga pasi esili